Bonjour, bonjour mes amis, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bisu bino. Nzamba lola ebako pambola bino bandi konanga toye to solola. Et ça la bien na ndenga mukete. To solola, to solola, to solola, to solola. Boza na se sous les baobas. Moi copoati, copo café. Pourquoi pas? Moi vin blanc, moi vin rouge. Voilà, viens dire bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour, voilà. C'est gentil, dis bonjour aux amis. Coucou. Coucou, coucou, coucou. Voilà, c'est gentil de ta part. Tu as salué mes fans. Hein? Bisous à toi. Voilà, bande konangai, quand les toyaka bozana c'est sous les baobas et pas ya la danoise. Voilà. Zwa moi kiti na yo vanda soko zolia moi vin rouge et za la pembeni pourquoi pas moi kopati moi kopa café et ça la bien ah toi na libanda na katia bela toza na jardin chez ma fille voilà bande konangai to sola muke deka lisolo yaka biso pe toyela kabino ka bongo pona kolamusa conscience malembe et ça la kitoko makasi kolamusa conscience bande konanga et ça la bien bande konanga yi ba benginga balobi la danoise beta lisolo et pas ndeko na biso avant d'aka en Angleterre précisément na ba kota ba mboka kuna ya mike ba Birmingham abila danoise tozala likambo sangwa mawa oyo kutu nanu to publier yango te parce que atiki bana alors bande konanga na lobi sango ya mawa ya nini alobi non ndeko mwasi ka bino monde boyebi awa lisolo muke conseil ebele avant de continuer lisolo nanga bande konangai bozo rater makambo bien et loko to bengaka live together eza pona esunga communauté na biso surtout bande kona biso ba diaspora oyo bovandi na Europe na Amérique du Nord na Canada na Australie bandeko na salela bino site de rencontre pour la balingalaphone site de rencontre très bien kitoko bien makasi na ndenga mukete bandeko nanga na salango pona bino alors ndeko mwasi ndeko mobali boya bandeko nanga corona o ekosila lelo te talaka nde tokomi kobomba bilongi nanya komonu na nzela ayiba koza jeune fille bien jeune garçon nande to salaka ba temple ba busy bandeko nanga boya na live together na sala site de rencontre au longo la solitude ebomaka solitude ya maladie mabe bandeko nanga epesaka ba tension epesaka mutu pasi yaya alors pour nous silisango yaka chez la danoise de l'eau tu vas faire ça pour toi, c'est bien faire avec de l'eau. Hein? Tu vas arroser les fleurs. Attends, on va arroser ensemble. On va arroser ensemble. Quand j'ai fini l'émission, on va arroser, ok? Ok. Voilà. Donc, bande konanga boya, bo benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Au benginga, okozwanga bande konanga, okozwa mobali bien. Okozwa mwasi ya malamu na choix na yo moko bande konanga. Awe ezali comme ya choix. Donc boya ebele, bo partager émission, bo s'abonner. Soki na ko s'abonner te, bo s'abonner. Ba abonner na nga nyonso o bo désabonnaki. Bo bi ke la danoise, siko zongeli penza nzela o biso to lingaki to zongi. Ba merci na bino, bino na so bo zongi. La danoise otikala kaka obele ndenge bozo mimela ngai. Voilà. Nzambe apambola bino vraiment victoire délivrance à makasi Nzambe asungaka nangonga na tango na ye. Alors bande konanga to continuer ndeko mosa lobila danoise eza vraiment sangwa mawa ezali sango ya pasi na litola musa conscience bino pe bokoloba bokanisi nini bolobi nini na bakaya ndenge wana ndeko na biso mwasi azalaki na mobali na ye baboti bana misato mwana liboso ya mobali aza na 12 ans ya mibale ya mwasi aza na 8 ans ya suka aza na 6 ans mobali na ye
afongola nzela Kinshasa akoma okende Kinshasa pamba alobi azokende koluka poste ba poste bino boyebi ba nyonso bakomi kaka Kinshasa mwana diaspora fachi béton topesi bambote akomi na pouvoir fachi béton diaspora faut tokende Kinshasa tokende luka ba poste tobundaki mingi IDPS na poto tobundelaki yango makasi biso tokotikala nsima te bana ya poto ebele bakiti na Kinshasa ebele mpe bazozonga te baza kotikala kuna na basimetière ya ciel et la terre eza koboma bango kuna bandeko na nga baza kokufa ebele kende Kinshasa mibatela kende Kinshasa mibatela mpono oyebi ngonga te kuna osakani olie yango ndeko na biso mobali atiki famille na ye yaya bande mpe kosala na ye awa na Angleterre azalaki na ye bien mais lokola bundelaki parti na bango akiti kuna alobi nini nakende koluka musala yaya ntango bazoluka kuna soki balie poison te bazokende mpe kokota bamabala bazokende mpe kobebisa bafoyer donc gouvernement oyo ya mbala oyo ebomisi bato ebebisi babolingwa bato epesi bato bule yeke ndeko mwasi ntango atikali mobali nakenda koluka kuna nzoka akoma kobima na mwasi moko ya député mwasi wana tokotanga kombo na ye na deuxième émission lelo te ntango corps ya ndeko mwasi ekozonga parce que balingi ezonga awa na kati ya Angleterre soki bakokoka wana tokoya kotanga sikoyo kombo ya mwana mwasi wana mama député wana soki mama députesse so tobenga bango banani alors bandeko na ngai mama na biso oyo azalaki awa ayoki sango ke mobali na ye azwi mwasi kuna donc avandaka na ye kutu su na hotel te hotel oyo abanda koloba ke mobali na nga avandaka kuna aboyeboye mobali moyo azobenga ye tinda mwa quelque chose tala kaka tozobunda nanu bandi kofuta biso te ezokende ezopesa mama azobunda bambongo ya bana biloko ya mikemike azokangisa aza kotindela papa mpona futa hotel nzoka papa asabima na ye na hotel akoma na ye kovanda na ndako ya mwasi wana ya député bandeko akoma ne kovanda kuna kolala kolamuka mwasi député pa lobi te okotika nga boy te mobali na pa moni ke mwasi wana député pa za na mwa ba bien alobi te fona bala mwasi oyo bandeko Congo na biso ça ne va pas il y a des choses qui ne va pas au Congo ndeko mobali abala awa abala civil awa mais comment koko ke nisu ko bala na Congo donc Congo ezali monde à part Congo ezali monde à part bala na yo sala oyo lingi ko sala donc je ne comprends pas bande ko kende kaka na limité surtout na limité kende kuna na komi na limité yo mwana poto bako sengo kaka $250 nga moko na 2016 na kenda ko sala ngo na sala ngo te me na meka na tala na balobi kaka yo utu api poto $250 bako tuna kuteke obala na poto oza ndenge nini non epala bango etali bango te bango kaka makuta se makuta ba foyer ebele ekokufa na gouvernement oyo soki mobali no akufi te libala na yo sali nini ekufi akei kolinga mama wana ya député wana ba député na bango wana ya moniato mwana mwasi wana lobi jamais abali mwana mwasi wana na coutume bambongo eutakawa ye pa nikolakisa mwasi wana ke ye paza na mwa makuta nzoka pe ezate ezouta epa ya mwasi awa na poto bandeko basi bosala attention soki bosali budget eke mobali ake na kin akatani kuna ya zala mayele avotindela ye mwa makuta zala mayele sino to koleisa mbanda keba bandeko nanga bokeba na peti yango sete pa bokeba mama zala mayele bosalaki budget mobali akosala 3 semaines akosala 6 semaines akosala awumeli azoya te yaya kotinda te avotinda fungula misu sino te okoleisa bambanda mbongo apoto eza maseki te eza pasi na kozwa ezali pasi yaya kolamuka ba 5 heures surtout na ba hiver bamusu basalaka abandi musala 8 heures ti 18 heures bamusu 8 heures ti 20 heures ba 10 heures du temps ba 11 heures du temps yaya
bana Londres bayebi makambo na oloba bana Angleterre bayebi alors bandeko na ngai e kosala kindeko mwasi asalaka likelemba na ye abengi camarade na ye oyo abengi nga lobi tantine nga makambo na yoki nalindaki emona yango kibona meso mobali na ngai parete abali mwasi mo baza deputine kuna na kati ya kine nga fona kende yaya me nga na kolia likelemba na nga na octobre yo lokola ozolia sikoyo osalela mbongo noni camarade na lobi te nga na osala nga te na kobomba kaka abi te to changeane to swap yo lia na octobre nga na lia awawa na juillet awa ngai na lia mpona nga fona ke na kine bana baokanga classe bale 20 awa nga nazokende kine bandeko asali ka na kine une semaine ndeko na biso mwasi akufi mpona nini alandi mobali yaya akomi na kine bandeko na nga akomi na Kinshasa azwi mbongo alikelemba wana 3000 livres aliaki futi tike abongami na ndambo atikeli ndeko mwasi wana atalela ye bana na ye baza pa ya ndeko mwasi baapenya ba pire master mibali na bango mpe ba pire mobali ya camarade ni wana bondela yobi master tika biloko ya politique ndeko na biso alingaki yango te ndeko mwasi alandi mobali na Kinshasa kokoma komi kuna mobali kutu ayebaki mpe te mobali aobenga ye na whatsapp bino mobebika whatsapp ezolakisa kaka eloko aye azaka na Angleterre zobenga mobali mpe boni siko oza wapi ngai naza na nkana hotel boye na boye mama abandi kaka ake siko mpa bandeko ya mobali mpe basongisongi bazalaka kaka bandeko na nga te ndeko ya mobali famille ya mobali ya bien bazangaka te oyo balingaka encore ndeko na bango ayebabi yaya biso uto olinga depute yango te banda yaya kota kuna akoma maboko makasi ata kutu mwasanga aza depute te ozolinge te belle sœur na so to olinge te tokelakisa o place ni bazalaka bamema mwana mwasi wana après 2 jours kokoma na ye na kine bake kolakisa ye mwana mwasi wana telema coussin akuti mpe mwa basoda mpe baokengela amonaka mobali mpe azobima na voiture na jeep na madame atelemisa bango ka boye mobali atala ye ka boye motala atali premier regard mobali aleka madame wana alobi oui ouvrir ça va, ça ne fait pas. Il n'y a pas vraiment du savon. Attends, moi quand je vais finir, on va ajouter du savon. Hein? Ça ne fait pas. Tu vas tomber hein, avec ça là. Voilà. Bande konangai. Attends, on va ajouter du savon. Comme ça ne fait pas, il n'y a pas trop de savon à l'intérieur. Non. Ok, voilà. Posons l'exception. Alors, bande konangai, eye kosala ke ndeko mwasi oyo mbandana na jeep amoni mwasi moko otelemisa alire amonelaki mwasi yango mwasi moko propre bino moko boyebi mpe mibali na biso nde bazalaka asalakisa mpe mwasi wana bafoto ke mwasi moko azanga netina basa poto wana kutu nalaka ntina nete tozalaka susu te me mwasi wana depute atala bino oyo lokwa foto oyo mwasi oyo ndenge namoneli ye bien mwasi wana alati bien basket kitoko tout donc bien ayepe mwasi moko mpe posé alobi na chauffeur zonga nsima encore bango bavandi siko na nsima mwasi na mobali alobi na chauffeur tourne tokende mpa mwasi wana atelemisaki biso mobali alobi mais on n'a pas le temps, toi tu vas commencer bientôt le travail, moi j'ai des courses à l'ambassade. Alobi non, ça va faire quoi? Moi je peux aller même en retard, mais la femme là azo mona le quoi outi na poto tika na ki hotel na tele atelemi boya tuni mwasi wana député Kitty abino. Moi je suis venu chercher mon mari. Abi yo ko abi oyo aza mobali na nga. Papa bana na nga. Nga na onyo kwa mama. Tala babiloko yango ya ba Western Union. Tala ndi na otindi la tala dernièrement, il y a même pas une semaine. Na otindi la mobile. Attention. Tu vas abîmer tes chaussures.
Je vais fermer ça. Oui, tu peux souffler, mais il ne faut pas abîmer tes chaussures. Il ne faut pas renverser, ma fille. Ok? Voilà. Alors, bandeko nangai, ndeko mwasi, alobi na ok, en tout cas, mobali nanga, tala bandi kolakisa mwasi wana, boyokelaka biso pe mawa. Mobali ayaki koluka, na tikalanga moko na bana ya mama, nazo bundana, mobali afandika nye, mwasi wana depita yoki. Abine ok, na pesi okasi rendez-vous, jour tel oya, to sola makambo bien, en tout cas, si c'est comme ça, tu vas récupérer ton mari. Bandeko yepe azongi mwana mwasi awutaki so pe buzoba so ki pe nini akomine tiko collaborer na mbanda pona mbanda zongsele mobali bandeko likambo na ba collaboraka na mutu te o likambo ya mwasi na mobali ba collaboraka te bandeko jalousie zaka ebomisaka abengi camarade ni alipsi habite la situation. Hey mon Dieu, j'ai dit tu vas tu ne comprends pas, hein? Ok. Moi-même, je vais faire pour toi, ok? C'était où? Il ne faut pas toucher, on laisse ça ici, ok? Après. Bandeko, on a beau excuser, ambiance a été. Alobi que non. Ayem c'est ce que camarade dit nae abeteli ye abi kutungana ese na bi keba na basi na ba député wana basi na ba mina sema keba alobi te moi so na comprendre faire comprendre nga ayebi singa boye kutuna ya boye alobi papa na bon mobali azolobe lokote azobi c'est comme quand tu as laissé les enfants comment tu as laissé les enfants otiki bana na nani pour nani osala ki nga signete je ne veux plus te voir ici. Attends, moi je vais t'appeler. Moi, et comme il y a moi discussion, moi je appelle coup de memi et les sous. Oh, côté la voiture, baké koti kaé. Si place à Zalaki. Moi je n'ai pas moni place à Zalaki abino, toko ça la journée moroboé, toko ya et puis on va voir comment on va faire. En tout cas, moi aussi je vais t'aider pour récupérer mon bail. Bandeko to komi na biso ko chité et ye ko sala ke bas après 3 jours 4 jours a moni téléphone a benga mobile na yamba lisute a benga mobile na yamba lisute en tout cas lobi nga il faut kana ngaka na ozonga boyete pues e bonga na sala nga soki 2 semaines abina ko zonga boyete nga fait ma solution mobile na ngai moi si on a ma amour mbala na 3e 4e jour ba benga e téléphone eleli mbanda wana eko benga oh non si c'est comme ça on a tout arrangé tu viens maintenant on va mettre bablo ko dia à un point. En tout cas moi je préfère aux hommes mobile na tout et tout aye bisi pe bandeko na e alobi na e bah après à passer pe mobile na e aye si mobile ok moi je vais venir avec ton frère abi non tu viens yo ya ka yo moko maman moi swana kenda ba yamba ye ce qu'on a katanda kwa mwana mwasi wana bande ko alia biloko kuna nzoka balesa poison oyo koloka onini bande ko nanga koloka to ko benga ngonini bande ko nanga moi nde makasi koloka onini bande ko nanga baleisi nde ko mwasi poison nde ko mwasi tango alie basololi ayebisi e bien alobi na mwasi na bizwa mobali na obokende abi na mobali ne bima bokende mwana mwasi wana député aleisi bango mibale poison tala kunga na loba na mobali bapesi e poison ayisi mobali alobi bon yo zo kokosa ngana kisasa ke oza na mwasi te bokende bandeko mibali bape mwasi wana lamba bale azwi na mobali na mwasi akanga biloko mobali ezaki wana atie na jeep abi mama azwa mobali na akenda kotika bango yaya balala balamuka te na kati ya kisasa balali balamuki te bandeko makambo ezoleka na Congo eza makambo ya mikie te eza makambo ya minene ya grave
bandeko na nga bino bato bozokanga bisaka bozokende na Congo bokeba na bilialia bokeba na batrouble bokeba bakongolais bachange tokomi mitema mabe. Non, 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 non. Non, 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 non. Il ne faut pas amener ça à la maison. Viens remettre ça ici. Non, 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 non. C'est sale. Remets ça là-bas. Tu peux pas mettre ça à la maison. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Oui? Viens déposer ça ici. Et puis ça pèse. Oui? Mon Dieu. Oui, allez, dépose ça là-bas. Laisse ça là. Voilà, bravo, c'est gentil. Alors tu peux partir à la maison si tu veux bien. Moi, j'ai fini mon émission. Tu me déranges. Ok, c'est gentil. Assis-toi là. Ok? Voilà. Alors, bande konangai, moi si na mobali. Tangu bakei, bazongi. Ndeko moi sa bengi. Camarade na e. Pona ba solo là. Et puis bana ba soana papa na bango. Ba solo li. Na butu wa solo li. Abali abalo ba solo li FC camarade na e. Na en tout cas, tozo bon sa voyage. Ngai na momo moi si wana lobby na mobile na ngaki soka monye na Congo a osala e mabe. Na ndenge ya humilier abalié asali balo kazali na moi si na e. Donc tozo préparer voyage, tozo zonga na papa. Nazala mbongo awa na ofutele ticket tozo zonga. Eloka malunga zo sala wezate. Mbongo na maboko ezate. Bandeko basi ya mikolo bazo kabate. Basi wana bo mona obana gouvernement. Bandeko mibale bino bozo kede basi wana bakabaka na bango te. Surtout basi ba mina sema na bakabaka te. O sali erreur okolia pau. Mais bozo yoka te. Bolingi bo réduire ba vie na bino moko bandeko nanga. Boko kufa. Bolingi bo réduire ba vie na bino etali bino vous allez mourir pour rien. Yaya. Ba kufi mwasi na mobali bazalaka en Angleterre. Ah ngali on a la Belgique na oloba awa parce que l'Angleterre c'est mon pays là où je vis. Alobi la danzwani beta li solo oyo. Soki ba corps na bango ko ya awa toko publier ba photo na bango. Et puis toko yebisa bino député place ni balia ki poisson. Ba lié poisson parce que ba lamuki ba autopsie ba salité mais modèle ba koufeli ba yindi mbalamoko ba baby mbalamoko bandi konanga eza poisson. Ba hôtel place moi c'est akomelaki ba la mukana tongo boy batu bazola mukate bandi kwa moi si ba kotala boy bazola mukate 8h 7h 10h 11h 12h 13h ba hôtel ba plobi non il faut ba forcer ba porte ba fongola la deuxième porte ba kuta batu baza chaos technique ba kufi bande konangai to komi na biso na suka botala ba situation ezole karamboka na biso bande kona biso boni bakena na Congo bamsu bakundi bango kuna bamsu bazwa kokunda bango a baza kokufa mais bozo yoka te bande ko ngai na landaka la parole de Dieu na yebanga nanga verset te mais j'aime bien marcher selon la parole de Dieu même sans verset et sungakanga et memakanga ipe na ndenge na okende malamu nzamba lobi senganga eloko nyoso ko senganga na opesa yo na sengi na ya poto nzamba apesinga alobi na nga lisusu esiko tie makolo na yo epesameli yo na place na tie makolo na nga epesameli nga bapesinga pe nationalité na tambolaka nango drapeau rouge blanc victoire la danoise siko boni yaya parce que nzamba lobi epesameli ngai na epesameli nga ko passeport rouge epesameli nga no tamo yango partout siko eloko ni ekotinda nga susu nazonga na Congo nakende kosala na gouvernement bongo bandeko nango batikala kuna na Congo ebele soki plus de 30 millions baza kuna baotanga ba classe ba université modèle na modèle eza kuna ba licencié ba G3 ba G1 ba o bazotanga kuna est-ce que bako bongisa mboka wana te bako sala na mboka na te ke mboka ane mata il faut ka biso batoza na poto awa tokita po toke ko bongisa mboka qui vous dit ça
bato babongisaka Belgique Belge basalaka eza Belge bautaka na France bautaka na Angleterre bautaka soki wapi bango nde bayaka awa po babongisa mboka non eza autochtone biso tokopesa bango mayele memi na musika yaya memi na bandenge tosala ba vidéo boye ba YouTube tokopesa bango mayele parce que soki tobeti nalingi na lamba fumba ekobima nalingi na sala boye ekosalama. Oui, oui, tu peux venir. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as porté les ketch de... Tu veux porter ça? Mais ça c'est pas... Mais ça c'est pas tes ketch. C'est Nicolas. Oui. Oui. Oui, viens t'asseoir où, je ne sais pas là où tu veux. Je mets là. Mais ça là, ça pèse, donne-moi. Mais ça pèse. Hein? Allez, tu veux mettre ça où? Ici. Voilà. Oh mon Dieu. Voilà. Hein? Quoi? Oui, tu peux lire. Bientôt là, on va rentrer à la maison. Alors, Bande Konangaï, je vais un peu conseiller les gens. Bande Konangaï, je vous dis, Naboïte, Zamboka Nabino, Batumsu Bayaka na ba bourse d'études. Oye na bourse, parce que so mboka non te tindi yo, et so edo na ba bourse pour no tanga, oye kola mayele, oko yekola, mobutu pasala kango. Allez, okozonga sko na Congo pour que kosala. Batumsu baye na ndenge na bango, bazindi na ba mai bakatisi, bamsu baye na ndenge oyelaki. Soko yaki na bourse pour no tanga lobi ozonga. Yeba ketango ozo silisa gouvernement zo zoyo mbala moko, okobeta kopite, okobeta lokote parce que ye muta tindi yo. Ou bien na mission de service, oyekola ba cour moko boye, tango zo zonga na mboka directement ba engagé na musala na yo. Mais soki yo oyaki na ndenge na moko boyeke parce eleki na mboka oye pona ovanda nzamba pamboli yo yaya ozwi séjour fanda na poto bokola bana na yo ko vivre double vie o vivara awa na ndenge moko ya nzala ya désordre pona nini lobi na kozonga na Congo ozonga mkoni tela ba o bazozonga na bulu yekene ba okufa yaya bazotika na banda ku ba otonga batiki na biloko nyonso keba vivi eza moko zwa ba congé na yo vivre na kimia ozwi olie olati te bona mituka no kitoko so nzamba zo bénir yo nzambe vie eza moko mais kolala kolamuka teke ndokende Congo motema ne koma moto yaya comme si okoma motema moto ndenge moko na bato bazala Congo motema moto pona ba ya poto bino bata poto bokoma mitema wane babenga yango ba réclamation dans ma famille. Ce sont des réclamations. Et ça biloko moko eza normalité. Même yaya na komi mukonzi kuna. Et le biki faut yo ke duka kuno ke sala ba yana. Et boko bato ba bunda kinae. O ba bunda ki depo yana koma na place wana. Bango ba kozwa place wana te biloka famille faut bo lombo bo kende kuna ou bien soko yo ka camarade. Bandi ko ngana o yesa bilonga camarade na nga propre. Akomaka vice ministre na finance. Posta pamba te na tango ya Kabila abenga ngai abila danoise yaka camarade nanga pona yebi nini to sala na ye na boya na mutema moko mbele ngape wenga bomo na gouvernement oya Kabila na boya kite parce que na boyi Kabila non na boya ki nanga na bi non na ya ko simba kisi ou bien na bana kolia keba na kufa na boya ki ba poison ba ko simba ba kisi parce que biloko na ba travailler kango mingi faut kota ba maison na boya na bina kolia kaka malembe moi friti na moi bonbon moi biscuit et coquille pressé pala danoise ezala raté wana yango na senga na binzambe oza nzambe malamu apesa nga vie pressé te bon komi mitema moto même pour nous zonga na UK batie 1700 livres pour nous zonga na UK mais belé bakeka kisasa pour na nini réclamation ba famille na bino ba réclamer bino na sorcellerie gouvernement zo réclamer bino kuna
bamsu ba otela bango ba poisson ka na passeport tango ka ba tala dia kombo no ba betango na passeport kaka yaya na aéroport la sika passeport ba ke nango ba tie poudre ba kangi ba pesi yo tango ke funga passeport boy e koti yo 2 semaines 3 semaines 1 mois ça dépend ya durée ni 6 mois cas d'affaire okei to ya kaka ko fungola bino botala nde couple na ba kufi ngai kutu na lobi mama wana nde nazo condamné yaya oyoki mobali nuna kisasa sa bubulu ozo avion ke kolanda olande lieni pourquoi bosala ngo te bandeko nanga bemi bato bazalaka oyoki ozalaka na Londres mobali nozwi mbanda soki na quartier nini obandi kokende kuno bunda yaya biloko kala eza na sens te soit olimbisi mobali na yo soit obengani makambo esili soko bien opesi ye mitindo aboyi koyoka kende pa mwasi wana azwa pe bonheur kuna te bandeko nanga bonheur basoka onka na mwasi moko bonheur basoka onka na mobali moko na mibale misato te yaya soki ye nde etangama eke yo nde bonheur eza pa na yo ata mati akiti akotikala kozwa bonheur te ata ke na gauche ake na droite bandeko nanga akotikala kozwa bonheur te parce que bonheur ezalaki na porte ndako na yo ndenge moko pe yo mwasi otiki mobali na yo a vie oke bikende otikala kozwa bonheur te yango bandeko nanga babi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur et puis celui qui trouve un bon homme trouve la paix et l'amour. Congolais alingi vie pressée. Congolais alingaka bonheur te. Et si ka bonheur ezali, moi so azo lingaye, aoloba maman na moni atuli batu bibali balingaka souste yango azo linganga yi. Congolais c'est comme ça. Mobali azo linga moi si wana, moi ça comme mobali o yuma. Mobali nga zakane yuma, ele onyo so na lobaka sali. Congolais alingi bonheur te. Ba oyo balingi bonheur, ba fanda na kimia, ba ozwa mabala te. Mais ba oyo balingi bulu yeke, ba nde ba ozwa mabala. Koma yo oyoki mobali na yo, azwi mobali mwasi aza député na Congo kuna. Alo kangi pe no tikali ko tika bana na yo. Lelo bana bazangi tata, mama. Batika le pas camarade wana kozwa bana wana. Alo bila danos na kozwa bango. Pour baza pa nanga si na solo na commune awa na Angleterre ezalaka bien ezaka pays moko soki baboto li obana bako tuna yo olingi to pesa bango epa ya nani famille nini oyo monike bako bokola bana mieke toi batuna kape donc mama wana koti atikali na bana wana misato na yemo aza na bana na ye pe mibale atikala comme le quoi na 5 enfants parce que moi si on a dans la famille en Angleterre ti aza ba famille na ba France ba wapi mobali nde aza na moi famille ne aw mais l'état a repris ça yeba na wana bandiko botala nde bandiko na so ba kufi na komi na nga na suka pino batu bosenga nzambe butu na moi ba jeune prière ke nzambe apenga yo oya na poto yaya okomi na poto nzamba pamboli ozwi séjour yeba ke poto eza mboka na yo yaya vanda lia épargner mbongo lobi pension osengi kozonga na mboka yaya mabela Kongo ekosila te ekosila te okende kosomba ndako pe osombi bamindele basalaka yango avandaka na Angleterre amoni ke na pension na ovanda na Espagne abomi mbongo na ye ntango ngongo ekoki ake na Espagne asombi mabele avandi kuna ozo obligé te kaka faut kende mbangu olanda ba politique je ne vous encourage oyo exception ezanga te otongi na yo pe baza pe batonga na bango pe bazofana na bango pe bien exception ezanga te mais ndeko nanga ko sala ngo pona loyenge te surtout so zo sala ngo pona oprouver batu kieba okodinda kieba okosala nini okodinda a bonne attendance sali bandeko nanga tokutani bakala mingi te tokozonga ka bona ba conseil bandeko na biso ebele bakufi ebele na oyebisa bino bakufi pona gouvernement kolanda masolo ya mbangu keba biso pe babengaka biso kwani tokendaka te pona ngai penza nakola sema même message donc bapesinga poste ko na boya wana c'était vraiment c'est une copine ba bisou esiko zali
oto tanga na ye akomaka pena vice-ministre mais naboya kango. Alors ce n'est pas que parce que je suis riche, non. Ce n'est pas que parce que je suis pauvre, non. Mais parce que je sais alliance nini na salaka na nzambe nanga pona na ya na mboka poto. Na ko bebisa ko buka alliance nanga bongo te pona ka ko landa batu. Tete dans sala ngote. Voilà. Boti kala malamu wana mama leki na bino. La danoise. O linganga te naza mama leki na bino yaya. No tika la mama leki. Linganga kana mabe nanga, linganga na kitoko nanga. Ça dépend quand ndeni yo monelanga, lingelanga ka bongo. Conseil inde egangaka. Physique nanga, c'est moi-même. Donc c'est comme ça que Dieu m'a fait. Je m'en fous de ça, mais yo landa des conseils et oleka bien. À vous les claviers, bon commenter dans les solos oyo bolobi nini. Ba love. Bye. To kutani bakala mingi te o. Bye bye. Maman Emilia, moi c'est Abata Papa Gaïtan. Bisous à toi. Jolie Batini, ça n'a qu'à Belgique. Na peso bambote ebele. Queen Mada en France, mon général. Yayope Yangoana. Maman Sage na qu'à Belgique. Merci. Au Tikingaïté, tu es toujours en contact avec moi. C'est vraiment gentil. Au Laxi Bolingonayo. Nambo Kanabino. Nzambe a Pambolayo. Na pesi ba. Qui vous nyon surtout. Famille qui vous va. Bana ya. Qui vous na katia mbinza ma campagne baza na Belgique baza na France baza partout papa na bango azalaka PDG bana na baza na feti munene qui vous moko zo bala samedi Kevin qui vous ba félicitations à toi samedi tokoza pena na honneur to sala émission kaka pona yo Kevin qui vous ya yo yangwana ba famille qui vous nyonso oyo bolongwe poto bo kiti na kina. En tout cas, je ne sais pas comment vous remercier. Oyo bo sali tozo zanga maloba. Merci famille ezalaka bongo. Soutenons nous vivants. Bye bisous.